La madame. Ouais. Je vais appeler comme une foudre dans mon âme, dans mon cœur, parce que Elombe, elle était ma fille. Vous savez, elle avait 29 ans, l'âge de mes enfants. Elle était ma fille, elle m'appelait ma reine, et c'était ma filleule. On échangeait beaucoup, moi et elle. Et je le criais, je le grondais comme une mère gronde une fille, je lui donnais l'affection comme une mère donnait l'affection à un enfant. On échangeait, et d'un regard toujours simple, elle me regardait et puis... Nani na kati ya famille ya Madame Elombe. Et arriva qui
boyoka ki sangwa mabe bino bomona ki azalaki na ya bonne santé directement ba bengi bino ke akufi ou comment abelaki abeli mingi bezate abeli nzambe asunga kaka asunga abelaka mpe babikaka me soki akei soki eza mokana nzambe ezaka mokana nzambe mwana mwasi malamu kokola bakutakota na ekoli wana kaka mpo na ye mpona nini. Merci maman. Liloba nini okoki oloba na bato bazotala yo na mokonzi ya mboka na bakonzi nyonso oyo bayebaki madame wana nakoselaka bakonzi basunga asunga mpo azalaki mwana mwasi moko malamu aza na likambo ya motu te. toza na kompagnie na biso esalaka bameuble ndeti madame makambo boye alingi basalela comptoir alingi basalela place moko boye abanda kosala baperruque kotya baperruque na ye olingi basalela armoire olingi basalela garde-robe bino bomona deja nde bazoillustre biloko nyonso oyo netbox esalaka obengi kaka na numero wana olobiki mama Kapache ayesaki nga bosalaka bamesa bosalaka bakiti bosalaka bacuisine ya wow. Je dis bien ya wa bomona ngo turo pa na ngana nosala pena émission cuisine d'être na poto basalaka ba meuble nyonso oyo batalibanda basalaka o bomona pa to ba meuble na pa to mona na ba meuble na ba mall netbox et salaka yango na recommander bino misala ya mwana ya mboka oyo nazolakisa bino eza misala ya bana ya mboka eza te ke osombi libanda oye nango te misala ya bana mboka bobengi na part nanga réduction kozala bapaka pena baye basaleli pena atelier bamontelo biloko nyonso ozala nango besoin mbetu so olingi nyonso bakiti tout ya luxe basala yango bocontacte bango bozala dessus te. En tout cas netbox ya bana Congo salon ya kitoko mwana mboka balobi to privilégié ndeko na biso ya mwasi LZN Beauty salon ya kitoko olingi basala soin de visage olingi bamasse neti biso totravaka trop massage service ezali soin de visage service ezali olingi okonda mpona kotraite biso mpona kolongola biso bamabumu mpona kolongola biso bagraisse mpona kodegraisse biso en tout cas bakomemona régime alimentaire mo ya kitoko Mama Lisiane Lukusa ayeli biso salon LZN Beauty ya kitoko na Londres ba o nyonso balingi bazala ngebu ya Lisiane osali biso bien ya Lukusa na biso na ebite ko batebele to bataka télécharge na Londres ba site ya Kapache ba salon bien tozongo ngai na recommander bino place où ça la soin du visage coiffure originale ba perruque ya kitoko onosala soin na yo ya kitoko ya manzaka manicure pédicure olingi ba massion nzoto olingi ozwa rendez-vous comme monsieur cezara ce rendez-vous mutalobi na oyala monsieur dimanche au réservé ezali na Londres adresse na biso yango tokomela bino kala mingi te bomona nga na Londres wana na bokasi ya Lisiane Lukusa na roya mais to recommander bino le seul salon o echaka batalaise oza vraiment l'aise au côté salon ko bino bité mbongo na ngeke pertité ba Kapache nyonso ba oni balinga mama Kapache lobi kenga na ko sarate adresse moko na kati ya Londres salon LZN. Voilà, kuta la bana bazuya élève bazuya kolela mama bango esali passe makasi mama elombe akei donc tala bana bazuya Kapache télévision tomoni biso nyonso toye awa esika oyo moko ya ba madame oyo apesaka éducation na kombo ya madame Elombe atikaki biso mokolo ya lobi
tala lelenge bana ya école oyo atanisaka na misioni baye kolela na famille ya madame Elombe. En tout cas esali pasi ezosala pasi ake vraiment na bolenge na ye nyonso na bolenge ne nyonso amikabaki amipesaki kore ame mpona kopesa bana oyo ye aza nango ya moke na mwa mayele nzambe apesa ye apartage yango na bana. En tout cas esika molimo na ye ezali nzambe ayambe vraiment na esengo nyonso azalaki moto oyo ya malamu na bato nyonso na bana mike na mikolo. Mes sincères condoléances vraiment na famille Elombe Mobimba tolela na ba oyo bazolela na biso. République démocratique du Congo toza na matanga aza mutu mukie te azalaki grande personne na kati ya mboka na biso surtout na enseignement oyo eza kopesama na bana oyo bazoko oyo abandaki koencadre. Tolela na madame Elombe tolela na famille Elombe en tout cas pasi na motema nazokoka te vraiment yango toye équipe ya Kapage télévision Mobimba toye awa na famille na ye esika bazali na Wanga na quartier Yolo na commune ya Kalamu toye kolela na bango elongo toza wana mpona kosolola na bana kosolola na famille kosolola na bato nyonso ya quartier. Témoignage de vraiment eza ya mabe te mutu nyonso ezala na quartier ezala na avenue avandi ezala na bana classe bazopesaka témoignage ya malamu mpona madame Elombe. Mes sincères condoléances na famille Mobimba. Choke bana nini Nzambe madame asali bana boye mpona nini Nzambe okende kuna kosala kuna okota kuna koki ovanda madame asali bana boye mpona nini la biso Nzambe na ngai salibana wepole nini la madame
kati ya famille ya Madame Elombe. Afutelaka mpona biso. Ya mwana nazolela makasi. Mwasi ya malamu. Arrivaki ndenge nini boyokaki sango mabe bino bomonaki azalaki na ya bonne santé directement babengi bino ke akufi okoma abeli mingi eza te abeli nzambe asunga kaka asunga abelaka mpe babikaka me aye soki akei soki eza mokana nzambe ezaka mokana nzambe mwana mwasi malamu kokolaka kutakota na ekoli wana kaka mpo na ye epona nini. Merci maman. Liloba nini okoki oloba na bato bazotala yo na mokonzi ya mboka na bakonzi nyonso oyo bayebaki madame wana? Nakoselaka bakonzi basunga asunga mpo azalaki mwana mwasi moko malamu aza na likambo ya motu te me fiske kutu na koloba ya liboso aza nanu mwana moke asali nano vi te do basunga yoka papa azali bandeko bazali basungaka keleka na kimia oyo esalemi ezalaka mokana nzambe so eza ya mokana nzambe te justice te ekosala kaka. Merci mama wana eza bongo mama oyo mama Elombe afutelaka na lopango ya bamama. En tout cas, ça livre vraiment pas si mingi. Tala bana miki batiki ero kutu bana babima classe te. Mais babimi si bana po ba kolela madame na bango ba komanke madame na bango na makamnyoso. Biso moto bana komona na ba réseaux sociaux, ne madame bana ko sala na bana. En tout cas, je ça la passe vraiment. Merci. Madame la karisa ya ndoto. Madame bana la buka. Madame la watani la basuka. Madame biso to suki. Bana watika na banani. Bana watika na banani. Madame. Madame mwasa makasi. Madame mwasa makasi. Asana biso bolabu. Tabe. Watika na nani nisusu. Tabe na mabisi sabiso. Oh Seigneur Jésus. Katika na mutashati moye. Utafana ala batu. Ali ala batu. Ona sasa ni madame la biso boko. Ona bakafuta. Utala kufuta ma. Nakoyama. Seigneur Jésus. Maman, comment les gars m'ont dit comment la stratégie à copie du Sarabane et reçoit la banane. Les amis, libérez les ici, ici. Les amis, libérez les couloirs, s'il vous plaît. Libérez les couloirs. Libérez les couloirs. Libérez les couloirs. Poussez-vous, reculez. Les amis, libérez les couloirs. Libérez les couloirs. Allez là-bas, allez là-bas. Reculez d'abord. Ne soyez pas devant. S'il vous plaît. Ya yote mika liboso na ngabondeli. Liboso no ndeni. Nazo sa musala zonga sima. D'accord.
Ouais. Je l'ai appris comme une foudre dans mon âme, dans mon cœur, parce que Elombe, elle était ma fille. Vous savez, elle avait 29 ans, l'âge de mes enfants. Elle était ma fille, elle m'appelait ma reine, c'était ma filleule. On échangeait beaucoup, moi et elle. Et je le criais, je le grondais comme une mère gronde une fille, je lui donnais l'affection comme une mère donnait l'affection à un enfant. On échangeait et d'un regard toujours simple, elle me regardait et puis elle souriait. Elombe, je l'ai découvert et je l'ai fait découvrir par le monde. Je l'ai découvert, TV5 est venu, différents députés sont venus la voir après. Nous, on avait directement commencé à travailler sur un plan de la Banque mondiale déjà. Et puis, on avait des plans aussi pour pouvoir dupliquer la méthode Elombe d'enseignement, qui
de mettre de la joie aux enfants, amener la danse, amener la culture, mais tout ça en donnant un fort enseignement aux enfants. On avait un projet pour que l'Olombe puisse amener ce grand programme qu'elle avait en Europe, parce que souvent, nul n'est prophète chez soi, et en Europe, il y avait des pistes qui étaient prêtes à pouvoir l'accepter et qu'elle puisse venir les former là-dessus. C'était des plans. Des plans que Dieu a préféré que ce soit dirigé différemment. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous savons que quand le Seigneur décide de nous arracher quelqu'un, il le fait parce qu'il est temps pour que la personne puisse partir. Et pour que la personne puisse partir, pour que nous qui restions, nous continuons les œuvres d'une personne qui était sainte d'esprit et de l'âme et de cœur. Et on sait qu'elle est à côté du Père en train de continuer à danser, à chanter et à faire la joie de notre Seigneur. Nous devons continuer. On a laissé une petite fille de 5 ans que nous allons veiller sur elle et continuer l'œuvre de Lombe parce qu'elle nous a laissé un grand travail de dupliquer ce qu'elle a fait dans les différentes écoles de la RDC. Nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation, mais on ne va pas s'arrêter à la RDC parce que déjà j'ai eu des coups de fil de Pointe-Noire, d'Angola, de Cameroun qu'on m'a appelé pour me dire elle est partie la madame, qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit non, nous allons continuer son œuvre. Il faut que son œuvre devienne internationale. On a eu différents prix, on a eu le prix Nobel de la paix, on a eu des grands scientifiques de la RDC, on a eu beaucoup de grands joueurs de NBA, de grands joueurs de football. Nous, on a aussi la meilleure institutrice du monde. Alors, il faudra que le monde sache que la RDC avait la meilleure institutrice au monde. Alors, nous n'allons pas laisser, nous allons continuer l'œuvre de Lombe. Et c'est ça. Capage TV. Capage TV. Capage TV.